Congo Check Check TV, Yasiba Mutombo. Congo Check Check TV, Yasiba Mutombo. Dina Yese na Congo Check Check Mama, Yasiba Mutombo. Bandeko balandi ya Congo Check Check TV na pesi binombote bipai nyonso bozwami bozwa penza gros bisous et outi na cœur sensible cœur sensible pesi binombote bele bipai nyonso bokozala na mabota na bino na ba foyer na bino na ebi ete balandi nyonso bolandaka ngai bozala bien na ba foyer na bino yango cœur sensible azo bunda na kenano na bandeko oyo nyonso batala kabiso na bililingi na pesi bino penza mbote bele na poti susu mbango kopesa mon boss sibu muto mbote bele papa zwa mbote euti na cœur sensible na lingio mingi elongo na libota no mobimba na ba beau garçon na yo ba belle fille na yo bazwa mbote euti na ndeko na bango wana penza na kimi mbangu na batu nyonso oyo batalaka Congo Check Check a part ba abonné na biso na ebi ete ba abonné na biso bazalaka penza bayanka jampemba te ba abonné na biso baza penza batu o bazali bien éduqué nazolo bana batu oyo bazalaka bikoma koma omoni mutu mususu okomona aza mutu mususu na acte na elobeli na accent na etaleli mbala moko ozo yeba kati na ye mbala moko ozo yeba ke mutu oyo azana molimo ya mabe pourquoi na lobi boye ezana bandeko mususu lolenge kaka akomeli commentaire fo yeba ete aloka kala fo yeba ete mutema ya mbindo omoni mutu na tangu azali satana na accent na ndenga lobelaka na etaleli na etambo na elateli na te na ye ya nkubuka mbala moko ozoyeba ke oyo aza penza malonga mingi te pourquoi na lobi boye na bato bachaka ba commentaire okomona atali penza chroniqueuse moko songolo na mitenga ite soit pe na mitie na promité atali penza cœur sensible atali bi oh atie linette na ye mwa elamba na ye atali penza likolo tina se amone eloko kofinga te mbala moko akomi kaka ke oza mukolo na ebisi ndeko musu na bi oh ki mukolo eza injire te puisque ndenge yo ozokoma wana oza pe na 2 ans te puisque ngana monaka mutu oyo aza mwana muke oyo aza en dessous ya 10 ans soki yo ozalaki en dessous ya 10 ans okokoma biloko wana te eza ndeki mutema mabe oyo etondi kati na yo omoni ke otalo penza nini oyo kokofinga eza te mbala moko okomi biloko ezanga tina vraiment bozalaka na mitema malamu epuis bakombo nyonso oyo bakomaka biloko ezangi tina eza penza bakombo ya bakongole te balandi nyonso ya Congo Check Check na kimi penza mbangu na likambo na ye nango na pokwa ya lelo likambo na ye na pokwa ya lelo bandeko tozomona likambo ya couple na biso oyo ya José de Kinzamvwete na Charlie Malula bandeko likambo ya de Londres de Kinzamvwete tolobile kango vraiment tangu Yesu atiaki mwana mwasi mobo ya telimisi alobi ete ebo bambe mabanga ezana mutu moko te abambaki mabanga batu nyonso bapanzanaki yango likambu ya ndeko na biso noko na biso papa leki na biso tolobelaki likambu ya de Londres tolobelaki likambu ya ndeko na biso Cécile ayoki Cécile plus tard akobongisa na yebite soki babongisi gwaradie mais ezate to banda ko bambeka kama banga tisuka wapi asi ayoki baza batu oyo basepilisa biso na mboka wana to bosana te puisque congolais abosana kamingi ata mutu asali likambu ya malamu congolais akendaka kobosana wana penza na kimi mbangu likambu na ye nango na pokwa lelo ya Charlie Malula Charlie Malula azali mwana oyo akoli abotami na Kasavubu na Avenue Eyala na émission mususu na yebisaki bino ngai na mibengaka FBI te ngai nazali professeur ya ba FBI ngai natindaki ba fioti na ngai bakendaki na Avenue Eyala na Kasavubu limero na bombi
batunaki bato ya quartier wana donc makambo tu ya Charlie tozwaki Charlie azali mwana moko oyo aza na karater moko ya mabe bandeko na tie mai na munoko te soki bomoni mutu moko alobaka te mutu moko aza soki ndenge nini donc ndenge kaka ba français baloba ndenge wana ke l'apparence trompe ya ye penza etrompaka ezotrompe biso makasi me na karater ne ya kobotama aza mwana moko ya mabe koleka makambo oyo nyonso cœur sensible azoba na pokwa lelo soki tembe soki na kosi bozalaka libre ya kokoma n'importe quoi po yo moyo okoma lokola cœur sensible eza te kande esali yo eloko moko esali yo ya mabe lokolo oza na motema ya bondoki okomi bosoto me ndeko mwasi bongola motema wana pena na kimi mbangu na likambu ya Charlie Malula mwana oyo abotami na Kasavu na Avenue Eyala aza mwana moko mabe babota bango 4 personnes ezali ye Charlie Malula Anita Fiston na Yolande bana oyo balongwaki na mboka na biso Congo mama na bango nde ayaka na bango na Suisse mais Charlie Malula naza pena na likambu ya Anita te ya Fisto te ya Yolande te menga pokwa lelo naza na likambu ya Charlie Malula po biso nyonso tolobeli de Londres tolobeli oyo esenge tolobela ye lelo ezali Charlie Malula mwasi oyo ya de Londres de Kinzamvwete puisque de Londres na longola kango José de Kinzamvwete mwana oyo aza mwana moko mabe koleka bana nyonso ya poto ndeko na bino na ebisi bino bolanda karate ya mwana mwasi oyo te asalaki nini tangu azomona José de Kinzamvwete na television aluli mwana ya mobali ya batu akrake ye donc ba émission nyonso elekanaka na mokili mobimba ndenga bandai kotala ba théâtre nyonso ya Congo ye donc théâtre au de Londres asali yango akobanda kozongelaka po alulaki mwana ya mobala batu alulaki pena na ndenge moko akosakana te po biso toyebi banda bokoko na biso mobali mutasepelaka na mwasi nde bosali makwela bobandi kobota bana na bino mais oya Charlie Malula c'est le contraire ye donc mutema ne mobimba ezalaki na de Londres asutukelaki vedette po ye pe kombo na ye elobamaka me mama kombo oyo olingaki elobamaka yango yo ngai cœur sensible nazoloba na poka lelo Charlie Malula tango mwana mwasi oyo abali de Londres asali ba dépense na ye ndenge ba voyage bandai ko rater mais likambu na ye nango na poka lelo mukolo oyo asalaki mariage balandi ya Congo check TVF boyebi kaka soki na kitisi mungongo saki eza likambo ko e blessé ngai na kombongo ndenge na mipesa vraiment ekokanaka mwana mwasi oyo toyebi ete mariage ezali kote ya mobali bayaka kote ya mwasi pe bayaka mais ye asalaki ndenge ni lokola aza na molimo ya mabe aza na karate ya mabe mukolo oyo ya kimbona na ekoki bandeko na ngai mwana mwasi oyo ya Charlie Malula ake kofonde ba mama leki ake kofonde ba mama kulutu ake kofonde ba yaya ya ndewor ba yaya kaka ndengwana nde ayaka na bango na kote etali mama na kote etali yaya mwana mwasi oyo pardon na kote etali papa mwana mwasi oyo ake kozwa ba papa leki ba papa kulutu boyebi ka kote ya kipapa alokoti kote ya kipapa oyo akofonde nde ayaka na bango na kimbonana bandeko tokende tozonga ezala ba mama mususu na komprenaka te balobaka ke bana poto oyo bakoma kosala makambu ndenge bango balingeli Charlie Malula oza mwana poto te olongwana kuna na mabele bakoko ozalaki na age ya 9 ans age ya 9 ans mutu nyonso ozoyeba yo ndenge ozala na age ya 9 ans otikalaki koteta ntika na mboka oliakaki kedi na mboka onokelaki mbula okatisaki mai ya potopoto okendaki bato
toilette ya mabe oyebi nyonso wana ozali mwana poto te. Mais comment yoko ya awa olati bisaeli ya bana poto okende kosala biloko moko ya mbindo ya mabe ya salite balandi ya Congo Check Check TV batu penza bapesi nga information oyo bafioti on atindaki na Kasavubu na avenir yala nde batandeli biso histoire nyonso ndenge bozomona mwana oyo Charlie Malula a kote ya tata na ye alobisaka ata mutu moko te. Soki ezali kambwa lukuta tata mwasi moko boye papa leki moko boye aleka na television alobake cœur sensible na kosi ngai na tangu tata mwasi moko boye papa leki papa kuluti ya Charlie Malula aleki na television alobi ke cœur sensible okosi nazalaka penza prêt na koleka lisusu na kosenga pardon. Mwana oyo alobisaka kote ya papa na ye ata mutu moko te balandi ya Congo Check Check TV tangu de Londres aye na mboka ya Suisse tata mwasi na ye afandi na mikili na mpoto na mboka o babengi Dortland Bundesi nga na yebi ete na sola pe na yete na yebi pe kombo na yete mais nyonso o na soloba ba fioti o bakendaki na Kasavubu nde ba yebisaki ngai nyonso esalaki ngai pasa kosakana te. Tata mwasi oyo tango amoni de Londres ye alongwe na mboka ya Bundesi na yebi te soki akendelaki na avion soki na train soki na voiture na yebi te mais alongwe na Bundes soko yebi Bundes te za Allemagne ake inde tina mboka ya Suisse akomi kuna alobi mwana mobali oyo biso batata na yo to sepeli na yete biso batata na yo to lingi libala oyo te po mwana mobali oyo biso apesi biso valeur te ndenge ezalaka ke José de Kinsanfuete akoma lettre moko boye atinda na famille ya mwasi asalela yango te tata mwasi oyo namoni mabe moko asalaki te alobi mwana apesi biso valeur te tozwa lettre te yoki kobala na mboka Congo ofonde batata mwasi ofonde bapapa kulutu bapapa leki kotaki mama na yo ofonde banoko ofonde bamama leki bamama kulutu tolingi mwana mobali oyo te. Hey mwana oyo lokola za mwana moko mabe alobi na tata mwasi na yeke immédiatement tu sors. Si tu sors pas je vais appeler la police. Bande konangai e salaki pasi yebaka tata mwasi na nga na yebiete soki azali muta nzoto minene po atelema na divan boye ezalaki likambo soki azali muta nzoto mikie peut-être akendaki koti po lokito wana balobilo ndenge wana ke bima awa na tango bimite je vais appeler la police. Tata mwasi esalaki pasi abimaki na ndaku ya reine de Saba oyo abengami na kombo ya Charlie Malula asimbaki nzela azongaki na ndaku na ye. Tata mwasi wana ayekolobake na kwaki munoko na mabele ndenge bakongo baloba na kwaki munoko na mabele likambo ya mwana oyo eya butu eya moi ngai na kokota yango lisusu te tokende tozonga yo mwana oyo Charlie Malula yon oyebi te ke na âge oyo yela poto na âge ya 9 ans ndenge ezana oza ba 28 à 29 30 ans oyebi te ke ezala Bible koma mwana po owumela na mokili fo oto sa tata na mama awa yo obengana tata mwasi na kati ya ndako. Eske oza na mapamboli eske nzambe atiaki loboko na foyer na yo omoni ndenge olulaki de Londres obebisi bambongo ebele de Londres ndenge alataka wana yo nde mutu okendaka Turki oki kosomba biloko olula ye na ndenge akosakana te siko tala ndenge babeti okibota mwana mwasi oyo Charlie Malula donc
bipai nyonso oyo famille ya tata ni bazali papa na bango asa kota na sa mabele tikete molimo ya papa efana pe na kimia epai oyo azali aningana te mpona babétise ya mwana oyo atosi bandeko na ye te oyo atika na se na moi oyo abengana tata mwasi lokola mbwa abengana tata mwasi azonga na ye alobisaka lisusu mutu moko te na 4 bana wana Anita, Fiston, Yolande na Charlie seli mwana kaka alobisaka kote ya kitata na bango mwana oyo mobali Fiston papa na ngai nzamba akopambola yo eloko oyo ebengi bamama ngambu oyo babengi bapapa basakanaka na yango te papa mama azali nzambe ya se yoko okosakana na papa te oza na mboka mindele ofandi na Suisse eso okoma Charlie Malula obali star ya mboka okomi soki nini oza na mbongo omona tata mwasi nete eloko apamba vraiment ngai ntango bafioti oyo natindaki babetelaki ngai lisolo oyo epesaki ngai pasi mingi nalelaki epuis na mutu na yo ozotiake oza plus meme mwana bana ya poto na bana oyo tobotami awa no bana na biso oyo tobotami toboti bango awa naloba neti bana ya ngai cœur sensible oyo bozomona awa soki noko moko aye mama leki moko aye yaya moko aye ya famille nalakisi bango ke oyo azali mwana oyo swesita na ngai nde mwana na ye mbala moko bakonsidere ye babandi kobenga ye yaya babandi kobenga ye noko babandi kobenga ye papa leki mais oyo yo mwana oyo comment ça se fait que likolo ya de Londres okende kokangisa ennemi na famille ya tata no mobimba olobanaka ata na mutu moko te ezali ka moko esalamaka te yango ozomona ke bilakeli mabe elati yo okokoza na kimia te na foyer na yo na bomoi na yo moko po tata na ntango aza na sa mabele molimo nefa na kimia atikaka bandeko na ye bandeko oyo atika baza na parole sur yo me yo lokolo otonda mbongo otonda bomengo ofandi na Suisse obali star munene sida ya bilele oza susi na respect moko te seli mwana Fiston nzambe apambola yo me ba oyo ya basi wana nyonso balandi lokolo ya ya na bango adiabolize bango kote ya papa bobeti kisambeti kote ya mama na yebi te po ngai napesaka information ndenge na yokeli ndenge ezaleli po mutu penza akowanga na likambo azate kote ya mama na lobi na yebi te soki alobanaka na banani me ngai information nazwi kote ya tata ata mwana ya 2 ans oyo abotama na kotaki tata mwasi ya mutambongo mama bobila dawa mwasi ya star alobisaka kota papa te eza pasi eza mawa donc komona ba comportement ya boy tango biso tozoya na mikili na poto age oyo yaki nango ya nemva mama omitie na mutu na yo ke ozali mwana ya poto ndenga nalobaki na ebandeli kuna yo na mboka na biso kuna onokelaki mbula to ute classe bakaye polo tiaki na kati ya sachet otiaka yango siko ndenge ni okoyi mwana poto na mboka na biso kuna okotaka liyanzi te surtout na commune ya Kasavu ezaki na baperiode wana oyo ozaka na nemva bamayanzi ezalaka ya mingi okotaka liyanzi te okotaka yango ndenge ni siko na mutu na yo omoni ete okomi mwana poto po bana ya poto kutu bazo considérer banoko na bango siko yo oza mwana ya ndenge ni yango na Charlie Malula soki libala oyo ekei kotikoti makambo na yo eza mabe ya koleka et puis avant que yo okende kobala José de Kinzamvwe te bamibalo leko leka na bango batiaki na ndako te pourquoi il fallait batia na ndako biso tolobaka bato nyonso balobaka vaut mieux kutokende kobala
papa oya kufeli mama que papa oya divorcé 50 fois. Na tango muta divorcé 5 fois, 10 fois, mabe ekutami na tata wana, ekutami na mama wana. Yo zana mwana liboso bobotana de Londres te. Et puis à part mwana wana, ba olinga mama. Maka mususu soki na lobby et que salona soni. Po ba pesinga penza dossier na yo nyonso. Nazo linga on leka on répondre bongo siko oye bombani na se oya ba catastrophe na kolobango bongo memanga pa yo yoko mema oyo ezali signature ya cœur sensible na lobi yango vraiment po biloko ezo salama na communauté za malamu mingi te yo ke ko bala mutu côté na ya tata côté ya mama mutazala te ça komona ki ete ezali ka moko mabe puisque banda bokoko na biso ngande ngi na zaboye soki ngai mutu na kine ko bala papa o epa nga na vandi vraiment na komi mona bo moto na ngai esili yangwana bato ebele na komi déranger oh papa oyo nazo bomba wana vie o na lingaka mingi nazo bomba ka wana na komi déranger neti lelo sous téléphone bato a Canada bato a Suisse Londres na Suisse wana bato Allemagne Belgique na Italie balobi kaka funa bimisa kombo ya tata wana oyo na bande ko linga mingi azalaki responsable mwasi abala ye aya poto ki responsable nyonso ekwya na mabele wo mais respect quand même tozo pesa ye na yebite na tuana no boss po lelo penzanga na lobaike ke sensible na tiaka na mama ina munokote leonjo fona tanga kombo ya tata wana na tuna na no boss po yepe apesa nga ba conseil mwa mingi pemene pesa na mulonga ina soka bazolo baloba kuna boss na loba tuna loba te ah donc boss na mulonga ni na ye mama na biso Rachel bamfumu alobi ke na lobate po ngana yokela kaye donc na tango zo yokela boss foko yokela pe mwasi na ye baza wana penza bango mibale tango na sala émission balobi ke na lobate soki balobi ke na lobate po ngai na yebi yo bango pe ba yebi yo tozo peso respect mingi mais nazo mona suka ka funa tanga po ba téléphone eleke belé ba téléphone eleke belé ba misusu kuna bazo koma ekoko zala zigura ba misusu bazo koma ekoko zala papa na biso fioti ba misusu bazo koma ekoko zala 2 minutes ba misusu bazo koma siko na ba kombo nyonso na bazo koma ngai suka funa tanga kaka po tungiso eleki na mwana na ngakuti ya deza tuna ngai mama seki ngana lobi yo be fanda nie etali yo yangwana balandi nyonso ya Congo cheke na benga maki ya mingi bandeko oya mibali babenga bango na basi na bango balobi ke cœur sensible sete na yo obetaki ndenge yo lobaki ke okoki kobengisa mobali na poto te jamais ngai na yebisi bango na sa devant télévision ndai na nga wana na longoli yango te ngai penza na lobi lisusu jamais na koko bengisaka mobali tena ko saila ngote ata ba changer mukili jamais me bandeko nyonso oyo babengisa bino nyonso bazali ndenge mokote eza na batu mususu baye bazalaki ba responsable kuna na pays bazape ba responsable eza na mutu mususu na mboka na biso kuna azalaki na mwasi na ye afandeki na mwasi na pe malamu mwasi amoni ete papa o nazalaki ne penza malamu mingi na reconnaissance wana aza ingrate ya mwasi te aye koluka mbongo abengisi papa aye eza penza mabe mingi te eza penza bien mais papa oyo nga nazolobela vie nanga o nalingaka mingi vraiment tango yo bande ko jouer soki nazotala yo non tala ndenga bon abane ko telema boy bino soki bomoni position sa ke ye abane ko telema penza bo alati veste na ye tango azo répondre penza uzomo ndake oyo penza za responsable mais soki yo pe babengisa ki yo
Otiakata Elikutate, mon vieux, moi je suis désolé. Désolé. Donc, Bolinga Kanatang Baso Beng Sabino, ceux qui voyagent, ils en a 6 000. Yosuko Koutamina 4 000 $. Moi, si Abakisino 2 000 $, wana ça va. Puisque tout ça dans mon kili, pour tout ça, sanaka. Mais eux, ils ont Yokuna na mabela bakoko. Ah. Yana ngana lingaminga peksa ngana luba mabela bakoko. Yokuna na mboka na biso Congo. Ozata ka mutia bilomba lomba. Ozana maboko na iloko moko te ndenge to yekolaka na klasi. Kaka na mathématique ensemble vide. Mwasi asali nyoso ndenge ya mama na biso oyo Charlie asali nyoso akeko bala mwasi mbongo ya fête, mbongo ya voyage. Tina siko azo continuer kokende kosombaka bilamba azolatsa mobile ya vedette ngai nakoki kosaila yango te. Et puis na famille na ngai boyoka bien bato Congo check nazotia mai na munoko te. Na famille na ngai o na botami nango bana ya grande sœur na nga oyo bakoko benga ngai mama leki. Soki aza ana poto abengisi mobile ngai na koyebisa eke a partir ya lelo ko benga nga lisusu mama leki te. Wana pela na solo bango na mai na munoko te. Po eza eloko moko esalama te banda bokoko na biso. Neti oya de Londres ezali sabotage. Sabotage nani ya lukiango. Eza penza José de Londres te. Yemoko mama oyo Charlie. Oke kozwa ba famille mususu. Oke ko lokota batu. Oke na bango de Londres atindata invitation te. Atindata lettre te atiata $20. Batata mwasi ba mama leki ba melata ji. Ata vitalo ya Kishasa ba melate. Comment ko sa la famille na yo boye? Comment ko humilier famille na yo boye? Eza biloko moko penza eza malamu mingi te. Siko désordre koti mbutu po ngai na histoire ya liboso na lobaki ete tangu de Londres yaki famille ya mwasi. Bon en général famille na yebaki te famille ya mwasi soki famille ya mobali. Tangu babandai ko traiter de Londres ke aza mubange mpaka mboloko asa komi a komi 60 ans. Tangu na yeko lobaki est-ce que boyeba tango te mwana na bino ya bébé azobala mpaka mboloko nde esalaki penza pasi mingi yango bomoni ete na tindaki ba fioti na Kasavubu na aveni Eyala epa ibana oyo mine babotama na poto te po sikoto boba na komona ke azali mwana ya poto no. Tangu yo badai ko kende classe ba simbi na maboko boye ba katso prince ngai pe ba simbi na maboko to katsa prince ndenka kama nika lobaka tangu yo badai ko surveiller yo basombelo bilamba na gambela ngai pe bazoke kosombela bilamba na gambela to teta bandika to lia bikedi eza kut na vie moko boye po kaka bosa zo sinalenga minute ekoki eza na batu musuba ya na poto lokola kibu poto elekela bango ndeko moka zo bete solo na tango akala tango to liaka mbuma makaku na nyampul yoka batata mikolo oba ya poto amikomi si lokola yaka na âge ya 15 ans nzoka yaka na âge ya 40 ans asolo ba bino pe mbuma makaku ezelo konini yo yebi mbuma makaku te oyebaki nyampul te lipa moko babandai ko pasola boto bandai ko benga babandai ko benga lipa na polisa to kena ekoli boye bakamati lipa bapasoli batie supu wana to bandai ko lia me batu ebele babosa na biloko wana bakamati esprit ya mwana poto ngape na suki awa poso ki na continuer malobeza na munoko me minute za mukie wana penza cœur sensible asuki na ye awa na pesi lisusu mbote na boss na ngai Sibu Mutombo papa zombote vraiment ya ebele po solaka bien yo mutozoloba yo mutozo tia kingiso na yo kisongi na yo cœur sensible toko bimela suki ya pembe na check nde makambu wana tangu na okoma na 75 bossi na ebite Ciao Congo Check TV
Yasiba Mutombo Congo Check Check TV Yasiba Mutombo Dina Yese Na Congo Check Check Mama Yasiba Mutombo Congo Check Check TV Yasiba Mutombo Congo Check Check TV Yes Papa Siba Mutombo Congo Check Check TV Ya Papa Siba Mutombo yeah.